diction eleki ekomo memanga na 7e siècle yanga na ye lukulu kapina mabele ya RDC mosika na ye pene na kufa surtout na nga mesana na chaleur de Tokyo yakesa chérie comme bomanga tungana ngwe comme traverser te pa bavasin soso balobi basoso esukeli bango na motema trésor tokoko bomisa bato number 1 bilenge ya Cédric basoso oyo ya ilusa ya elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai utimizipi bashok na bashakre yango Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bato nyoso to bazo landa biso na émission na biso to lobela bango na ba abonné na biso nyoso to ya Koba Please bo sengaki bo lobaki bo réclamaki trop lelo to zongeli lisusu pour la deuxième fois. Tozana invité na bino bo lobaki Fabrice Ngoma aux États-Unis bo lobaki trop na Julioye ye tozana e awa ya ilunga ya ilus. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé. Non, santé ça bien par la grâce de Dieu. Moi gagné au monde en bon. Santé ça bien, nous avons battu là. Ya ilunga. Kolo tozo comprendre événement penda bien donc to éviter ce qui affaire à mamouza nengeni po bohuti Brazzaville. Bozongi. Betano lisola Brazzaville et les gars qui comment après concert na masamba débat directement tout moni artiste Ferregola bakiti nzela moko na président Sassou bandi ko kende na diongoli okaka na musika na moni kaka donc sentiment za na concert donc danger quoi. Bon après ça nous merci mingi na patron na ngai le padre Nika Boroni na akila ba champion et mikolo ba benge kukao so pusanga pembeni buku donc le padre Mikolo a beaucoup KO donc non concert les gars n'ont bien Zembo Moro boyo ya président Sengi chanson oui président na Sengi chanson atindi bato na yebi na ba yebi na podium non président biyo kokata na sikote yembele na Zembo na yo ye vita imana ne presbyte zone tout pour papier qui biso moi 30 minutes moro boy avec moi 30 minutes moro moi 30 minutes mais et aussi la question c'est juste comme moi tamponné pour présent 5 ans na présent Ferregola abeti la ye vita imana tanga ko présent abeti vita imana boye moi bizorbi mke boye présent bimi eloko yo épaté et ningisi internet et ningisi mokili parce que ba musicien belé donc ezalaki après Ferregola ezalaki artiste moko lisusu ya munene ezalaki fala beta mais asali réclamation likola podium batutu babimi na fere eza nini bon moni le padre aza mikolo aza calme donc a concentré makambo na ye padre mikolo a bien toze la volume 2 na biso zoya dynastie dynastie volume 2 zoya mabe comprendre ndeto nani yesu cette fois-ci donc biso totalaka makambo ya patron na ngai. Ok ya ilus lelo yo tozomona événement ba concert ezokende bozo avancer toujours tonito otikali pona ni ya ilus naza kutuna nini funa ba petchona fuma ko te bonala kiso donc na Brazza déjà na bando sentir déjà corps bien te déjà na Brazza moto to sagine déjà na to andola la na chambre abando sentir que ngabi na dia na nyolo ka kana mbeto donc na sentir na fièvre magas yango sko bato biro dia ba yebaki na benga déjà secrétaire yebaki po yem to pianga kisi
Tant que déjà que le corps est bien été, il y a un moment non, il faut un traitement. Il faut un traitement. Ah papa, voyage soyez beau, t'es là, biso tout ça, biso pour un voyage comme tout ça n'a écouté. Biso est que ngai na beli, aux hommes, donc c'est un peu ça. Donc, exactement que oh, ce qui n'est non corps d'un abrasa, corps qui bien été, c'est beau. Ils appellent concert privé à presse. C'est ça. Ok. Ah, le DG DIM. Donc, j'espère que vous avez déjà réponse na yo. Na oyo. La réclamation, ça là qui pour na ya ilous. La réclamation, c'est moi santé dérangée qui en haut. Kenda qui faut ajouter. Depuis Brazza déjà santé. Depuis. Surtout quand tu vas misser tout va. Donc, n'a bonheur belle pour que petit n'a pas bien. Petit n'a pas ça. Au bagana sac n'a. On la soki sipindabo. Na la soki. Non. Ah, wana tela wana. On mouvement na biso makambo ya minene. J'ai bien. Il y a eu l'oustontoeba na deuxième volume il y a dynastique. Ou tu sais combien de vocaux? Bon, jusque là, patron nangai, les padres après ça qui gagne c'est mon opportunité. Si je ne me trompe pas, 3 vocaux, 3 vocales. Habité ce mot va trop beau. Donc volume 2 Zoyamabe. Volume 2, volume 1 boyoka. Je suis un zoto à Cédric Congo Kutusima. Ataba, je bastimila kabote na yo. Diction eleki. Et comment me manga na 7e siècle. Yanga na ye lukulu kapina mabele ya RDC. Mosika na ye pene na kufa. Surtout nanga mesana na chaleur de Tokyo. Y'a que ça chérie comme bomanga. Tunga nangwe comment traverser tes pas bavasin. So subalobi baso so keli bango na motema. Trésor te kokobo misabad. Number 1 bilengi ya Cédric. Parce una nsembo. Parce soko oyo ya ilusaya. Elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai. Mutimi zipi ba shock na ba chakra yango. Kaka mutimi gongte mpa mutimi ne lungi na ngai. Mami swetangi sele rojo na matama na ngai. Cédric Tokyo ya ilusa lali. Koko boduka na Paris. Na kobleze mpunu. Jamais bon coup. Maître de l'Ichamala. Vous sentez ma vocale, et ma pro. Ta ta ta. Vous avez biso so ya ngomona ka ba mtuso. Umona ka ayilo nganga ko molo. Tenelo basiko sungna na beti vocale bo. Ese vocale bo ya mabe. Selon yo vocale ya mabe. Rigongo bila. Ouais. Ne vient nga Nick José ka kodai. Na baib sanga tu na bango est-ce que vocale one za mabe? Elambe bombi cicatrice nzoto nanga. Est-ce vocale ngo za mabe? C'est un peu ça. Donc, bis tout ça kaka boulot, tel père, tel fils. Donc, tout ça, on a tout bundaga. Rigo Ngobila, j'espère que c'est pas la place aux alliés. Mokonza Bumbu Nangiringiri. Donc, ça lui plaisir à trop, quoi. Les loya ilus, Aroloba, Maroloba Mukie, les lo photo yembisaye, malgré sa maladie, mais les lo, il faut travailler, tout le son, il y a deuxième volume à dynastique. Hein? Donc, il y a le programme, il y a deuxième volume à dynastique sorti dans les accords. Bon, normalement, biso, tout ça, on a besoin de musiciens. Makambouana décision, et où t'as pas, il y a mon cocolo makam. Les parents de Boronina. Aux hommes, on a mis colonne sur Facebook, des photos, donc, c'est déjà au niveau, on sait qu'à bientôt là, est-ce que nous donc, bientôt là, vous avez deuxième volume, niveau stocké na bango. Donc, niveau stocké na bango, ça likolo makasi po, likolo le pas drabi, il y a le stocké sous. Donc, c'est un peu ça. Ah. Il y a le concert après concert à Martyr, stade de Martyr. Tu au monde a mambo fongwami. Le monde pena mambo et fongwami.
production ebandi koya, production ebandi koya, tu éviter production wana et ça là qui faire maintenant nous avant concert tant que président qui na prison et après sorti martyr et fongoli makambo tire fongoli makambo donc toni toyeba ya ilus lelo yo après groupe ceux qui ils ont Kinshasa donc na yom to tikala qui est-ce que secret mususu peut-être tokoyeba ya ba production mususu après ceux qui boyé au Kendeza susu wapi et kobeta ma awa parce que bozui voilà bozui déjà contrat na ndenge zawana biso déjà les 30 tous na barbecue na ma campagne les 30 ya moi oui tous na barbecue na ma campagne wana programme wana nde eza pindake eza na ba febe na ba réseaux sociaux nyonso o batu ba yebi na mito ke les 30 faire eza na concert barbecue na ma campagne na avenue Ngoumade derrière Gardozo chez Jardin d'Hélène tout ça on a 17h on vient à l'obé 17h tout ça on a donc souka on a concert barbecue abengisi ba ndeko no tuya ba uchimikili obazana no wa abengisi ba to ya pe to fait le padre remercier bino na ndenge concert à martyr na biso dans le concert na biso martyr lelo tala plein ndenge wana 220 000 personnes tala concert propre yoka ya achète chant yoka concert donc stade oyo concert à stade oyo eza meilleur concert ya stade oyo kaya padre na yembi faut mona nous son faut mona ngamo kutang na pusani liboso podium na muni na batu obi ke cingane timo tellement on a déjà bien préparé na concentré ka bango tio muni basengi bis donc merci na le padre na ndengo fula ya ilus obi ke naza na ba martyr betami parmi ba musiciens ba leader parmi ba musiciens naza les seuls musiciens oyo basengi bis na stade de martyr tango na stade de martyr eza basale oyo soki kala wana soki ke yo abeta na stade de martyr de wa déjà do biso grâce à le padre lelo ya ilus abeti martyr et martyr etike boyete o martyr eteka batu boy menga martyr etiki nga boyete martyr changa bo martyr batu basengi nga bis donc c'est pour la Nzambe langana patron nga opesanga ba opportunité oyo ozomona lelo déjà martyr wana ba osengo bizala ko joueur de tout chaka chez biso moko nano vita imana lorsque ba ok 0-0 donc joueur a chaka bien qualification azalaka moi ba valeur moko bo siko biso to bete na martyr joueur na ibanaka yango siko lelo le padre panzanga suna martyr ngapena martyr na chikala bango tante na martyr siko na libango mama na dance na longoli forme na tiena mutu na se na tia makolo likolo spectacle de l'année maboko bis donc yango na lobaka na ezo bango ta poko tia mutu na se ko tia makolo likolo ko sala ngobo kia na spectacle na dance e bon so chant yaki ozo mona ke biso so complet yango ngai ni na boye le padre vraiment la grand formateur donc ko beta stade wana eza ba jeter tala eza ba mise awa ba mise bazo bele na Kinshasa mais on mona ke na génération na yo ya ilus beta stade de martyr le pembe le padre pe martyr etika ye pamba te martyr senga ebis ne place bokeseni na yangana bango eza wana ya ilus na ngena zonga na telemaka na lisola martyr tolandi émission moko esalamaki ya grand frère na biso Popol na le roi de la forêt atunaki ba question moko par rapport ya martyr ba martyr oyo ebeta martyr nini oyo eza meilleur martyr na ba musicien oyo babeti sélection ndenge le roi sali batie premier ezalaki ye moko le roi de la forêt deuxième baye kotia Jubin Piana troisième batie Quadra
mais le roi habité troisième c'est Ferrego là na habité sélection na bo jisango comment bon sélection na muto sali sélection na oyebiet muto sali sélection oyebie abeta bastade abeta basala minene donc aza muto kutu ya kochante mbete donc nda soli no bongo nda soli na bango bongo soli na bango pole o yede mo muto cheni no muto cheka nino abe on calendrier to sélection eza na muto sali yango bon il y a qui question il y a qui sélection oyo et bimie pas ya bato mususu il pas qui surpris ba pesier ndé a tourné en pe le roi de la forêt considère qui peut ba une émission non ezap na concert moko boye ezaki plein ya makasi pe kitoko na son koyemba spectacle le padre yembi nan kolongo donc alongola biloko na ye alongola nan biloko na ye atie mpanzi boye akena biloko ba vie oyo ye tango bando ye koloko yemba bango de ba yemba ka yoka bango donc yembi bango po ba yeba ke bango ne ba banda liboso na ye osomona bango ne ba banda liboso na ye abino evre bino ko le kapeka boyete yango mona betaki ko banda ti honorer ba vie na ye osomona après ayo kota ya ye moko donc meilleur concert na ye suke meilleur concert ya stade ba chaka ka ba concert déjà betami combien ya banino ba chaka ba concert o comprendre o le padre yembi ya makatala yembi ya mawa fo mona sko timing discipline ya non to likolo makasi to tala to likolo biso ku tolo bagana biso te mais to likolo makasi na musique na fo yo ka stade fo yo ka arrangement marka uzna sima wana Charlie solo Aji solo Nicolas o Jesus sunani Crass bass nezo sima wana lenda tala biso musique eza voix eza kobina eza spectacle eza ngana yelaki bango déjà mutu na sema kolo likolo na stade na sala yango fubo boko kolobela yango te fubo tuna bango ndeni ilunga na stade ache mutu na sema ache makolo likolo spectacle du monde ba spectacle ya awate ya likolo soki ntembe yo sala yango total ozo mona bilo koloba yango total koloba boya ilunga ko manene to balinga su vérité te ozo mona ilunga beti vocal na kitoko musaza boya yango me vocal wango moyo obo yango ezati vocal ekangi bato koti bato kotilo bato lokola ba Nick Josué Kakudi ba muyandos ba DJ Chombo Petit Jésus honorable Kuti Chomba Kanawa charge alolaba donc kangi bato belevement samedi na katekelesia sangwa batamia bomimwi mansera bozo salamo salato boyebite bayibi ko minimo bimba wale padre nasko na ye bana betu waya ko je me fuma nenda kumbuje mai tufika muchisas mugasho kutono na mes tatuanya wagenza nungonganyi tatuanya wagenza nungonganyi mamuwani udimu manya chiba uchijigoko Petit beyanga gabayanga shama lopanga shama wa kwetu weyo odete yo chibambe yo ngoyi kasanji yo kasanji yo après tango na betu wana siko na suka pozabi ya lust toke susu animation ya chango na yesusu sanga wetu sanga belenda na shaka bianza nitwela Alphonse Goyiga Sanji Papa Kabundi walesa Toge Wale wakafuga dinanga nini Kinanga kadidi kenga shabana bebe Wakamba nchini Wafuki wabyansu mwewe Le padre yolobini Kinanga kadidi kenga shaklore sayi Isi setola Yo Chibambe yo dongi Somo na bisoke mokili bagangi ayimba akumaka boya donc merci mingi na le patron nanga le padre oyo apanzela nga danzela donc makambo na lo boyo maître Tedis Mangoya claver wana na proche ya ilus
approche pina ke lusa ko akosala neti te donc na yoka toujours donc na pesi sumbote na Muyandos ya Cherigola Bera do Prince des Amunda na pesi sumbote na Adam Bikusei génie de Dallas jeune entrepreneur Eritien Boui Rolly Ilunga États-Unis champion Yang Christian Ambele États-Unis toujours Antonia Mutonkole de Miranda wana film kubwa Shoko en États-Unis wana donc somo de Miranda je te salue donc na pesi mbote na ba fanatique na biso tout oyo balinga biso donc ya ilusi biso tozali biso tozola kisa na ba fruit ya faire rigola ngapna tutapna na tolo funa loba poso lobi to mtolo belanga zati ngapna na fruit na ya sheta ya faire rigola so talinga ngono buneke na okola na musala omona donc so timneke ilunga okola na musala so tali bomneke ilunga abandaki boyete akomi boyezo mona donc koya kutute donc bien formé mbila ya mabe. En tout cas, ba Gaulois, ba Gauloise, émission to lobela bon lelo ya ilwa lobby donc ceux qui yemoka lobby te muta ko lobelela e pasati lelo te ko lobelela e ya ilu c'est lelo yo toujours temps là par rapport à génération oyo botami ebele na ba orchestre ebele ba musicien baza ebele mais à côté là par rapport à Jet Set le lot toujours là banana muta ya ngongia ti na ba danser nous surtout boza reconnu to éviter confiance nini bosalaka pour que faire gola de padre après sabino pe confiance atalisa bino pe na mokil monde pe babino bon biso na patron biso vraiment so simbi na loboko ka boy oyebani na lingi kutu ko commentaire par là to na lingi commentaire par là to patron na biso le padre so simbi kana loboko boy osana ta concert ata na clip silio paf donc ngai kutu ko ngana na reversa ngana ko ibate muni na boy ngai na ko ibate na ko sala mabete po na ko ke fuka na ke bata mawapi place to bayibinga ngakini mopimba bayibinga ya ilusi moi le padre yo na kisaso yo bayeba yo pesaka wana ba vocal bien to chana blague à part wana ba vocal ça te que beti vocal bo ba sepeli muni différence nde yangona est ce que oyebani wala plan na kombo ke so ko tizandu amuteyage salime pongas ko biloko ne salama ngai sona kezandu boy ilunga donc kantimna opina na aden ya wenge sutuna ade agaye dala bisu to sana aden ya wenge na santaka yango lai yo soki mnamna na paraître atana na zandu wana usante mnake zandu troublé usante mnake bien encadré ngai moko non donc nazapna na aden ya wenge nazapna mwana nkoi nazapna mwana feregola na santaka yango Gaulois na ba Gauloise bozo yoka mutu bosenga ikina epse bino mambo bozo luka bosilisa ba Gaulois bayebi ba Gauloise ba gladiator bayebi ke biso papa na biso yebisa biso to finga gate me bolo baka misala na bino bosali misala na bino elakisama yango to loba ngaba vocal nanga kanga na ite sona na ko miseni na generation nga ko zo vocal nanga o comparer nae on sente mneke o ya kenzela ponga kenda kanzela tala ngana tang patron ngazo zamba zo kote na mutema do pesanga espace ya vocal na tala ka bon na tala ka micro na boy na zongi ponga ko mo travailler ko sa ba jete ngana longwa kawa nakenda ka ba banchangu nakota ka ba selemba nakenda destiné ka toujours à travail individuel nana biloko sona na bimisolo biloko oko kimazi ona no yeba nate mais bozo nan mwangenza ngana koma de loger papa ya bane
komisangata bruwada chanche ya love na yo zalalinza kangai mosapi iliyu ilinga papaya bane kolanda bilobela ya batote bakoya kopesa yo tonga ya mabe obebisa divorce ya mwana na yo kalunga na salinini kalunga na salinini oyo kansela on est avancé donc ça yo ki on que oyo atoboka au moins les padres biso to yakaboye donc biso to za bongo on comprendre le biloko ezoya boza la calme dynastie volume des oya bo comprendre ligne ba les padres memeli su ya ilus donc merci mingi toujours na patron na ngai o asonja toujours so album ezali nazanga kata mo vocalité donc côté wana donc merci mingi zamba pambola yo Trésor Mutombo, hein? Olela qui a illustré depuis France. Trésor Mutombo, il y a illustré. Trésor Mutombo, il y a illustré yo. Il y a illustré Leli, hein? Fabrice Ngoma, aux États-Unis, au Sengaki. Tala, il y a illustré azwa code nae, hein? Il y a illustré azwa code nae pour au Sengaki, au insistaki. Il y a illustré. Tontolo baboye, question moko yelingai. Il y a illustré. Ndenge bovivaka na orchestre ndenge bozalaka bobandi propagande na bino ya stade eleki mais circulation moko ba rumeur moko babike oh non ya ilusa salaki ndeti moko silika moko koma muzeki ndingwa kozwa car peut-être que ya ilusa koko silika pona car non loin de là normalement yoza moto presse. Et là, on a fait conseil, il faut passer information aux gens sir. Loin de là, Mousse Kindingu a fait Moussala Naye, Batou Bamouni, bravo à lui. Bazé Belé, Basalé Moussala Bango, mais il y a chance de sourire que producteur Beka, Paul montre je salue ma meilleure chemise. Salez-moi cadeau. On est à ma camwa moutou. Yango zo muna banoko mususu bazoge na ndenge mwaje bakoma kulimba ta enviement kwa enviaga tezela tangu na yo fozela ngonga na yo sino okoma pede ikolo kwa envier kwa envier te zela ngonga na yo beta utango zo envier mutu chinda yo tango zo sele mate yo chinda yo o forcer au salam makambo moko boyo yo ko sala te likolo kwa envier moninga za boy donc zela ngonga na yo donc kindingo zaki asali musala na ye producteur ya concert muto remettre yo voiture na ye donc bravo à lui chance à lui c'est un peu ça pourquoi ça kutu makambo na kutu boko ça ya ilusina kati te po ça me concerne même pas. Ouais, boyo qui réponse ya ilus donc bato baninga babimisela ngo maseki hein babimisela ona mato ya milai botango ekoma lokola polémique moko boye boyo qui déjà réponse ya ye moko donc etali été donc équipé écouter donc bino boye déjà ya ilus avivara déjà très bien azalaka déjà très bien donc car le belaka écouter le côté pour boye déjà ya ilus atambolaka hein ya ilus atambolaka ça. Wana donc tokolo ba ya ilusi yo pour fils aîné ou mwana suka na padre bon ngai na mouvement naza na jet set ouais non na mi c'est simple c'est simple comme tout autre musicien. Mais nasko doyen ya ilus papa moko abenga ngabongo ya ilus mais na comme tout musicien so la bien na ba yakala na ba basika tout ça na so bien respect moninga respecter moninga o ko yana nzela moninga ninga mabe akuta inango donc ben tout ça na so bien voilà boyo qui réponse à ilus pour ilingake koma eloko moko o fils aîné o mwana suka oh bras droit oh boité ya ilus ma mwana zakana na ngote do ya ilus azana ekaka artiste musicien complet donc ya azana ekuna te ke oh mwana tel mwana mais azana mwana le padre azana fils nete azana pe ya katikati taza pe ya suka te ouais
yango wana vraiment ya iluse to bandi ko kende na mwa shite ya iluse question moko yawa bana États-Unis vraiment beaucoup plus yé pa na bango nde ya ki vraiment ya iluse bazana posa na yo soki voyage mususu ya États-Unis et komi Fabrice Ngoma bike akosa l'effort na ye facha makam na ye po ya ilus Fabrice Ngoma Fabrice Ngoma nazo kama kamuna yo Fabrice Ngoma me na yo gate wana fanatique na yo vraiment numéro 0 fanatique na numéro 0 aza kuta numéro na ngate ninga wana alobi ye facha makambu faut akutana ya ilusi boye on peut ça espoir Fabrice Ngoma donc on ensemble mon frère ouais oyoki déjà donc Fabrice Ngoma après mission numéro 1 ilusi soya solola ba solelela ya peyo ibikaka ouais ya ilusi tongaki question mususu ya ilusi nenge tozo monela nengo monelaka nengo tambolaka na ba partout kotaka nongo yoka musique ezo beta nenge ozo monela niveau musique ezo kendele na yebite yozo mona tozo mata to tozo kita to tozo musique na biso ezo kende vers na descendre to faire golanda la musili susu bo musique na biso ya Congo oui na Congo nenge évolution musique ezo marché parce que tozalaki na moment moko boye tokendaki musique tokabaki yango lokola na kota ba nigérien ba côté ya ba côté wana donc tokabaki yango moke côté wana sikoyo to comment se sentir musique na biso e bandi ko zonga na moi na sens nango ezalaka pena donc rumba congolaise nongo kotaka okoti mwa place oyoki nini ezobeta na balbum oebimi awa normalement question na lobi eza vraiment c'est comme d'où les biso déjà et comment zonga pour je pense ba série moko boye okota na boîte boye au sala boye au sentir gaga mais na minute au sentir na ke okota boye carte rose sala makamu nango mama Denise nyakaruwe mama Denise motema ya faji beto donc carte rose boy Chanel il illustre pardon bandira no ma vocal on est bien Mama Denise nyakaruwe mama Denise motema ya faji beto mana leli David de mera posone bale ya nyama eza na zamba kasi bolingona et pas ya David Mangaya l'amour est conditionnel Iris na maboko na on le patre pardon vanda na yo papa na ngwende na yo le meilleur chanteur de sa génération faut que carte rose rumba ba père ya umuni ba président ba bina kango ya umuni za aimé ya ba président Mikolo le responsable Fachi Béton que je salue en passant donc agam béton à béton après sous tout tout monde sous au chombe pour zo mona ba président ba ngai muni pembeni ya le padre na mona ba président bo fara na mona nan rais jour ya si je me trompe pas première femme les fait il y a maman biso Olive Lembe première femme du Congo to beta biso na que son âme repose en paix maman Tchalamwana to beta na maison mère to beta na Franck Moulaja to beta na boy rais avant dinetu vena Clover nde vandibo rais bina vandibo ngasa kisa rais nga longo na so elamba donc rais sekretari aseki ke nga obayebi ta ezana ba archive kendeka na archive ya maman Olive Lembe koma kaka fête manifestation première femme du Congo tel ka ba date wana o mona pnake na
na ba concert ya lusa zawana. À part ça, donc Guinée équatoriale. Ngana mona Théodore Obiangema boye. Na pese mbote bo Théodore Obiangema malgré bo finga na bino kangai. Oh ya ile sakoma ko minini. Ngana pese ngale grâce à le padre. Ngana pese Théodore Obiangema mbote boye. Théodore Obiangema président ya Guinée équatoriale. Mais nga ko mona ngana kishasa o minimize ngai. Yelo ngango villageois. Ato fingino ngai. Oyo nzambe dia sali boye. Moyen ki sangwe date. Ngana mwana le padre. Donc na pesa pinda Théodore Obiangema bo na bina liboso na ye. Na bina liboso fachi. Donc na bo ba yebi ngai, ba yebi ke musicien ferré na mboko yo. On doit comprendre. Donc faut que tala makambo leader azo sayela biso. Ba jeune moko ba age na biso bazana ba opportunité te. Akota avion. Parce qu'ils étaient yango mo ba noko bo tia confier. Vous devez laisser l'enviement. Je parle en français pour la bonne audition. Vous devez laisser l'enviement. Il y a ilus à côté français. Oh, bochaka etembe. Oh non, il y a ilus, bozo kandinga. Non, il faut laisser les cas pareils. Moi déjà à la maison, dans notre famille, c'est la langue française qui se parle là-bas. Moi, quand je pars chez nous, on me dit Mouzigane est venu, Mouzigane. Donc, chez nous, déjà, on parle très bien la langue de Molière. Hein. Donc, en plus, j'étais chez mon patron qui est fait rigolo là. Tous ses enfants parlent en français. Donc, je ne peux pas être complexé de quelle langue, de ce, je ne sais pas. Donc, on a bien. On a vendu des cigares bien. Et pas les padres, il y a un poteau. On a les padres qui ont vendu la gawana. Et alors, on a un poteau. Mon temps, on s'est rien avant d'avoir un poteau. On a 6 mois. Première fois, on ne vendait pas les padres 2 fois. Première fois, on a 3 mois, on a chez Bisso. Parce que deuxième fois, on a eu maturité, il y a des musiciens. On a chez Batou, parce qu'on a mis ça qui famille. Chez Bisso, on a père. Et son âme repose un peu, papa, on a vendu. Mais ce qu'on a dit, na koka ko fanda kuna tene ko zonga sushi biso muna ba affection paternelle wana donc esala ka biso to ba luba uzomona siko tang siko ki musicien ko tangai na witu subu le pas so abi bo fanzo réclamer pour kuna bana ba patron donc tala il faut ça chansara nga mona patron ngale la ganga net bébé Mathias ça koli donc ba koli ni wana ba réclamer nga papa na bango namuna kangolo magie ilunga yondoke nga na ibina nga lote do matila aden wenge tala yangu zoa aden wenge donc on sentit que pembe na le padre namuna ba président belé donc nazo kende malembe eloko kende na olo bande botika enviema botika confier ce que ça époque ya moninga botika ye a régner na époque na ye vous comprendre ce que c'est époque ya moninga botika ya régner na époque na ye ouais bagouloise donc botika ya ilus botika les padres a régner na époque na ye oyo komi turo e comme époque na bango ba mata ouais ya ilus tomo ko kende vers fin à émission na biso olobini pour na DG na biso edim le DG dim moi ba salutation donc déjà Zolanda on a parlé donc talakaka DG dim na Koba TV DG dim na Koba TV je vous salue et je vous aime aussi. En tout cas, DG Dim, il y a une lousse à Lili. Donc, les bangas na ye, moi, code na fait quota. Donc, les bangas na ye, donc, moi, code na ye. Ah, non, so festival Makambo. Oh, mais Makambo ko? Bien. Makambo pena donc yo yebi gaga. Yo yebi, si tu as une émission, yo yebi, donc, tu as bien.
biso donc merci mine eza kopesaka bagaulois na bagauloise oyo batondiselaka biso martyr kaka martyr wana totondisa te na ye biso yo niveau bolingi bafina biso nakisa so oyo nzambe amonene le padre amobali martyr plein 220 000 personnes tala tobeti concert fomuna bato tutukawo oyo batie bango mai oyo bameli badrogue oyo donc kao debout tout tala les padres puissants donc martyr tala kosala bajete bato batiaki kale biso bapekisi biso makambo kotanga bakombo ya boyeboye biso tozolobaka vérité batiaki kale ya ilusi na ngai natuna na eloko ezalaki nini mission lokola le padre sikoyo lelo tozomona tozolanda basponsor bakomi koya kolanda eza nini estce moyen ya kozelisa bango nano bosisa baproduction to eza nini basponsor babandi koya kolanda sikoyo na martyr eloko nini ezalisaki bango mosika le padre na yebisi batiaki bakala makasi tema le padre aza na eloko ya nzambe apuissant ezalaki mpo bayaki na confiance te peut-être ndenge abimaki prison ke bamonaki akomi faible ekoma le padre kozala jamais faible batiaki bakala bamonaki de mopepe muni le padre alakisi bango kende puissance tala batiaki bakala batiaki badiabo muni te concerne biso yaki trop combati mais le padre silence kanisi nde nzambe aloba gardez silence l'éternel combattra pour toi senti que le padre silence mais stade plein kal nyonso yango buka ni ofadame buka o kingani o mabaya nini concert bango eleki na percé esila eyokanaka te mais kota na internet tala Facebook tala concert à martyr meilleur concert à martyr suka na concert tala tobetala le padre vraiment concert wana le padre akoloba te le padre mikolo azoloba te concert wana concert na biso za kitoko son kitoko le padre ayimbi kitoko ayimbi bien donc c'est la différence santi mneka mokolo patrimoine na mboka donc le padre fumna ya le padre na yembi uzomona ba concert na yango donc meilleur stade so bache stade ya Kengane bache stade ya Nsombe bache stade ya Boye ukomona kunaka ya Fere wana is a meilleur stade tactique ya G chant tout respecté ce qui mukolo mo qui professionnalisme mo boy timing bien déterminé marka uzaza wana donc faire les pas dans son ngona nzemboy bakoyi boy bagena musus bake nous sommes c'est du professionnalisme papa et te que ba cheboy te en plus les padres mo ko pensa o mona awa ezo vimba azo palola ayamite mardi oyo tala pardon le padre tient micro tala bino nyonso bosangana américain tonani tala tous les 220 personnes tel ba martyr tel ba spectacle boye dora kingodi adora le padre gorge d'or ayemba wana ne sayemba plus de 14 chansons DS le padre a parlé plus de 14 chansons sans compter spectacle. Ah non, meilleur concert, stade de Nabiso est meilleur. Il y a un moment où on a TV. Il y a illustre. Plein. Tu as un concert Nabiso plein makasi. Zamba Sungi to sali plein. Makangwa kitoko, concert kitoko, le padre aimé bien. Donc, faut te loba pour le stade de Nabiso. Papa Nangai, ceux qui te salent à Tanet, qui te salent impiaka. Niveau to lento mal à l'aise te nzamba munene le padre patron na biso alingi donc alingi kutu to yoka na makambo polémique te voto ko misaka tozo kumisaka ka oya biso to sali pinda stade na biso za kitoko makasi ya bagolois na bagoloise donc ya iluye wana donc bo s'abonner vraiment na Koba Plus toza wana pona bino ya ilus tokomi
na fin ya émission na biso mot de la fin na yo soki bon na pesi mbote na patron na ngana le padre Nika Boronina muto esali muto tisa ya elus muto pesa elus makambo donc le padre Nika Boronina champion na pesi mbote na Enik José Kakou le grand frère de tous les jeunes katangais koko boduka son altesse Muyandos JP Minja joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire DJ Chombo Chamampa Petit Jésus joyeux anniversaire à mon vieux DJ Chombo Petit Jésus donc Charipoutra à Tindolango en dernière émission donc na pesi sumbote na honorable Kuchichomba Kanao alors là ba toujours na pesi mbote na champion Yang na pesi mbote na maître de Lichamala na pesi mbote na zana mutu nga mobo ya fona pesi mbote bon maître de Lichamala na pesi sumbote na pesi mbote na ba fantique ya ilus amikili na pesi mbote na les jeunes entrepreneurs héritier Mbouyi États-Unis na pesi mbote suna Enik José Kakoudi donc ceux to landé monsieur komati lobi quoi na pesi mbote na ba fantique na biso sito sano dolo ko la bana misala na bino sito ko sala ba effort to pesa bino ba makambo bien to se pesa bino ngai na governor wana tepo mwana nga suka mnango nga na governor wana te kena na finga ka mutu na finga ka leader moko boy na finga mise moko boy no nga no kumsaka makambo nga no sala na beta vocal ekanga ne bze mutu ko contredire nga zate na bina monde ndima kine ndima ke ilunga bina kalongola ba elamba bato basepela nango to beta cha medina ka chekelezi ya simba nesina okapi elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai bato basepela nango donc na lobaka ka yango oyo komona ke esala ke mtema pasi kufana okuna ndengo nanga donc ngana za wana moi le padre toujours na ke toujours liboso donc na pesi mbote na babo ba nyuso balingaka nga na ba nyuso balingaka nga te na pesi bino mbote c'est votre frère Charipoutra en blanche ilunga weto bis encore mikolo babenga bis encore monsieur bis encore mon affaire rigola makila ya Aden a wenge c'est mpesa dalebo. Merci na ba union surtout ba utu kolanda biso na koba plus hein bo s'abonner vraiment massivement donc merci na ba mon ami d'enfance comme Jojo Ngonda mon ami d'enfance pena donc so moninga yo moninga quoi et na pesi merci na maman Rite Rite Matondo mokonza liberté bolanda biso vraiment la prochaine numéro toza na pona bino bye.